Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na ba site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Woo! Badonda te poani. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancier, vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osakana na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to Bruxelles, to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation na ezala te Vous avez un numéro là? Tombe ya Papa Wemba. Donc balobaka liaka mbongo mais baton mpe baliaka mbongo bamona na raté. Tango midi pourquoi ko finga yo tala soucieux en mpona ba artiste tala lelo. Tala lelo. Ma be lig star parce ko yitira. Parce que Gilles Max Massé wande mabilo ko na te. Mission no ka nimelo ko na te. Mais bazo mona na te. Non, biso ozali initiative la zwa utaba nzambe. Et donc, on a fait un sang. Ce qui c'est l'État congolais. Mais dernièrement, donc, pour profiter, Mangoko, papa Wimba, Mangoko, 80, papa le Tumba, 80, papa le Tumba, hein, tant qu'on vient à Zara qui fait ça là, quand même, que bon, mon qui va y pas premier ministre. Voilà, le bloc de la rue. Nous, ce n'est pas la rue, mais d'abord l'amour. Mon attend, c'est ça, ajoute cette express tiawa. Pourquoi il faut avoir l'amour? Si tu n'as pas l'amour, est-ce qu'il y a pas fait ce coupage? Mais ça presse, internet, c'est grâce. Hein, bana poto, hein, vraiment soutenir Papi Maïbelanga, pour soutenir la presse écrite et la presse internet. Bangonde vous aura fait information. Ah, information en plus, maman Mazona Loba, que ceux qui ne savent rien. Bako Pikula, et l'autre, tout au début, c'est une quoi, Papa Wemba, donc il y a un bœuf. Il y a un mausolée parce que Bako Zambo, Bako Matanga. Pour mon artiste, et bah c'est Kemba, ah Mangoko to vie. Tout est au Kemba, banabino bokenda maatro. Parce que nous tsaki mutema, a remplacer papa qui mangana, papa le Tumba, et ça là qui est. Mais au batika là, hey, polémique c'est polémique. Au batika papa mawa. Papa, au sotika mawa, René sala masute. René sala masute, to tsaki mutema au remplacer la vie mais oh tia la polémique c'est polémique. Ba ba fingana, ba bana. C'est malheureux en tout cas, mais tout continue vraiment au monde que tout dans la site de l'air, moi vraiment que tous allés à Bolingo yango voilà. Ah ouais, tout ça pas aller mon tout ça papa junior. Hier ça témoin vivant ba la poto. Pas dire au kosakabino, hein, tala neti. Ngale billet ya mona pata poto. Nazo nanza na bimaki tongo na moto. En tout cas, bana poto na monga tsa Congo boso na moi transporter hein donc pas c'est malheureux bana uti bana ngingiti na moto de koto c'était ba risque ko sakanate nde amoningai amona partie internet mais le là moni comment to kuta na tombe ale moloto o vraiment que on va miser chrétien ba kosa na ba télévision ale mota ku faire poison ngana lo na bana lo bana kala ale moloto était empoisonné ils ont pas qui poisonné qui empoisonné même peu année garde malade ni n'était pas ngane ya kufa na mimaki ceux qui vraiment na ba kala na ba vraiment na mimi ba tata moko bona c'est nemba la big ça qui garde malade na pasteur je crois comme il y a ngai nzote bonga vraiment Alain il a beaucoup souffert mais dikamo ko ngol ba dikamo boye et ça va te passer lingi ba mi ngalo ceux qui va au gouvernement ba ni Alain c'est dans 2006 je crois
o aller azwaka poison liboso wana nzela moto na bimité ils ont prendre tout ça la confusion mais en tout cas na osama passer voir papa Daniel passer Daniel to osama kasi hein beaucoup de papa Daniel a réussi à bébélé pendant Alain parce que c'est lui qui côté Alain tongo pourquoi ne moko la kufa ki tout mais ezaki to côté ta moko ne nous on a fait tomber l'autre bato basalango ba mi secrété ata ça fait tomber les ali producteur naie les amis de Alain Moloto na famille ça la sonné bati okosa kabino vraiment que to côté ta Al Pacino nan bulantou capitaine de l'équipe mon ba journaliste wa batanga comme ça presse la dilouya yé oh la dilouya pena ba sungo la dilouya yé ko tala na mbonge bela za tala mishonoka tout est vanité tout est vanité hein bote osakana ka mokili tala mo soko mi boyezo ko mutu pamba la dilouya ko mutu pamba wa vraiment que ça n'a pas si mingi que impressant ko ndombasi tala la dilouya mutu na yo la dilouya yé wa première wa mais na komona famille na mona be famille na tout bon ndenge nini bobongisi pa la dilouya parce que il ne mérite pas sa main en tout cas mishono kana bi que impression ko ndombasi a piso de Lausanne na bi que sanda bumba sanga passe minga la dilouya mais na mona famille na bana Mirador to mekana no to mona ko kanisa la dilouya il était grand akolata kitoko miti wa kitoko njolo zo kotika na mokili bilo susu kotika na mokili la dilouya ye la lèvre vraiment sanga parce mais en tout cas vraiment que bana poto partout dans l'émission en tout cas vous soutenir ngai hein vous soutenir ngai c'est facile ya ko finga mais c'est difficile pour comme sikoyo nena wewa nenge fait pas ça akina wewa nakana wewa banda ngiri wewa nanzela aho sura kwena mabulo en tout cas maman cotine rien vraiment que maman cotine rien de ça tout possible vers le Congo tout au niveau mais de toute façon maman belle Ligue des Stars évangéliste c'est parti coïté là maman fait ça en tout cas vraiment que la maman Rosette la fleur p maman Rosette la fleur mpote en tout cas voilà maman ngai maman va la transfert mpote c'est kozali que Paola Schengen mutulanga vraiment que mbulu il faut de ça on belé on a sans danger que c'est dikolo ya Marie vraiment que ndengo moni ya Marie lelo 2 ans na yo limbisa bango awula ka matanga awula ka ibembe ma mingi omoni so moni pe tombalo oyo eza mibale musumba nkusoza na Chine oh en tout cas vraiment monsieur la Chine un peu comme Donbass monsieur la Chine parce que ba longola o ba cha uta Chine tenga biso ba longola ba bombelanga wana ba longa ka furia mari ba chaka ba bomba libera wala za contribution ba ya ba ndeko basasa yango omuna mama Mario yo ndeko sanga passe mingi ya mama Mario mais de toute façon nzamba alimbisa bango pona mbongo ba lakisa biso bolingo ba lakisa biso amour mais lelo orchestre tout les oyate est-ce que des oyo qui ont contribué pour attendre qu'on a bango oui on regarde sur mo kuta mu balé mais je marque que c'est malheureusement ba de Kamari je marque que ça va passer mingi hein ça va passer mingi je marque que ya mari limbisa je marque que to tia biso kanga motema yo zakide mutama wa marolelo pamba batango zo omuninga lisusu omulela susu ko la noter ngakutu mikolo ya utanga na zona kolanda ngayo vraiment que ça passe mingi comme on a kaboye que Sandra Bumba les Bumba Zama mingi mais normalement il faut tout le monde là même instrument oui mon qui que c'est anniversaire na Victor et Beta de banda wana il faut moi bien musique crété ba beti ba conseil de banda wana moninga kaka na batanga nde bayaka Vidinik Chinyama mbote parce que c'est grâce à toi nani Vidinik Chinyama oui hier mdasala ki tombe ya papa ya Marie Misamu so ba ba te papa Marie Misamu c'est des baba el shabab o tombe na di buna na keseke bana mwana ata mi sekete mo sala ki yango teza mami vraiment que papa na biso bolele nane papa mine nane Dominique Mwana musaka à Londres que mawa mais de toute façon biso kana sengo mingi basala marilo kitoko o famille hein baninga te o famille ba mi sekete basala lo côté famille na mbongo famille so est une bonne famille ba pesa ki bango boko kamwa oh mais président na bango fait partie ça ba penser ba là ya mari limbisa lezo ko limbisa to bona biso polémique to ko limbisa a limbisa
papa Wemba tout ba papa Wemba abake bakolo matanga bakenda kana batika la bapaya bakenda biso to tika la marina biso to tika ite to tika marité vraiment que ça n'a pas mingi ata mise chrétienne mo non to c'est c'est moni to comme déjà n ba je crois n 12 heures normal il faut tout le monde déjà que tu vas s'organiser non tout le monde la polémique voilà tout c'est pédé bazoya tout le monde la bango ba nyaki mari ba ko bona on vraiment que ba mise que ba la bolingo mingi mais nga lo zo condamner c'est nos autorités ba autorité ba ka matanga kaka na présidence soso qui tezali na primature ezali ministre qui tezali professeur ezali ka mukolo matanga nde ba bisto pousa na te il fallait le baron na tomba Kester kuna ba bete ba ministère ba fimbu na matanga Kester muso ba zoka to pousa prendre kuna zote midi et c'est ba ka zo qui Kester vraiment que c'est malheureux mais tout cela OK en tout cas vraiment Marie ça yo anabi que OK soit les petits kaka liberté kama ke kufa pour va péniser banzemo na yo parce que banzemo ça l'ordre c'est vraiment Marie c'est la seule musicienne à part papa Wemba je crois Lita Bembo à sa style maman s'il te plaît pardon yakana pardon au mona style Marie Misamatika mona que quand même c'est grâce qui ça il a mon mona voilà vraiment que c'est Marie Misamo yaka maman vraiment que mona que style Marie Misamatika là biso mona que c'est ça ah ça au point que Marie en tout cas ko bato groupe na bata groupe famille fanatique les gars ba fanatique voilà fanatique en tout cas on que vraiment que nzamba zo lokumo ya Marie dasa Marie bino konini bino kutu na tombe la bino kuma personnel ya kuma gela sonana olobaki déjà voilà yo alobaki de OK normal Dominique Yama Moussa à Londres mon tabulé vraiment que c'est tombe oyo elegi ba tombe sur la Congo na kitoko izate vraiment la que lo la sepela mingi c'est à ça danger mutazo ka likanisi ya ko faire décorer tabule son vivant ya solo oui c'est à ça même yango on atala bien zo edu na ngwana bana Congo température bazolanda yo médaille d'or de mérite civique et artistique 2012 c'est Tsaka Congo mutasa ka projet wana le taboulet comme la venue taboulet c'est Tsaka Congo Rosero vieux fano ka vieux ngana petit na yo biso tigala na combat na bino tout ça na bango malgré que bayara moko kufa mais en tout cas mishonoka vraiment que peso kondombasi tout ça ka pas taboulet zomona ke kitoko zomona quand même que mi waye bakate oyo ba danseuse ba danseuse c'est taboulet mutabana ba danseuse na musique congolaise c'est taboulet ya mona ba honorer pe na ba nana mais cher Congo ngana tout no des questions pour na bana Congo température maman Rosette la fleur personnellement en direct d'Allemagne musala o sala oyo ndeti to mono uti banda ngiringiti awa na moto vraiment bako soutenir ta moto ke daka pour ça la démarche vraiment na musala makaso maman évangéliste parti ko yikitu la mabeli lista bazo zelo po kufa po bandima yo na moni lo mona lobi wana bo onura ngata vivant vraiment que bana mutu ekufa ngai tiko ko ngana wewa opepe sa yakina wewa nakala wewa kana boya ndenge ni risque ndenge wa en tout cas na bike mbulo yo ya mbula makamu si missiono ka BBC no ka mbula makamu pesa ko ndombasi ya mira kembe na nove na Bové voilà na nove pesa ba pere mputu na moni susu piso de Lausanne ba o sekanga trop Dominique Yama Moussa na Londres ba o sekanga trop missiono ka mutu ka se kuwa bana poto bana poto mutu ka se kuwa pour la niveau na bino maipe bo sangisi kino bo sanga don ça avec plaisir c'est peut tout le moment là qu'il la ne ko lata bikolo ana kitoko pourquoi bana poto basiminga ba zeniti esa ndabomba oh ne pas Dominique Yama Moussa ka zeniti ko papa yango na papa la kisa yo papa yango na zeniti yango na zomona ndango lata kitoko bana poto bazali vraiment que merci diaspora boni bangate ekaboma Eka Obama en tout cas naibike Obama naibike maman sociale Sylvie SPFAC Sylvie bon vraiment que tout dans le boulantou non mais tout ça mbala na susu mbala en live oyo matanga bala misato et ça scandale
Ouais, Imana. Bango na butu. Ouais, Imana. Una ba imane ba o ba ni ape ba na dering. Équipe mondiale ouais, Imana. Voilà vraiment na fin de la dane. On recèle la joueur na bon pied à tombalté. Bon petit, vraiment que tala elo kaboye za kitoko te. Banda ba kufa vraiment que banda 2013 tisiko nanu ba sa mo pied tombalté vraiment que négocier vraiment bateau ba ni akaba joueur mais information pour la première fois ba kunda ba na butu. Bango ba kunda na butu parce que kor yaka na butu. Il fallait il fallait couvrir Kimbuta. Bah la porte Kimbuta est madame, pas Kimbuta est bien. Ndé fait ça au débat kuna on a butu vraiment que ça vraiment qui to côté ndenge na ebisaka Sandra Bumba il a kanon mingi te bijisi anani ko il a kanon mingi te ça na baya mais bayembi nyonso bakimi biloko bongo eza kitoko te soni makasi na panzi toyoka ntokende kuna papa Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,